na Congo Live Télévision, bino ba opeza pour na chaîne YouTube na bino, oyo le rabino mais matali actualité to pe politique ya mboka Congo. Lelo to ebo kutana na mwana mboka wazali bongo président ya combattant na diaspora kuna na mboka Belgique, mwana mboka Henri Muke na ye to kolobela présentation actualité oyo ezali kotambola bongo na mboka na biso Congo. Mbote mwana mboka. Mbote. Oui, président, bon basangona yo boni mboka na Congo za kimia. Ouais, toza kimia malgré ba antivaleur, malgré ba oyo bazoluka ko mboko ekende liboso te, tozo vraiment na elika ke nyonso ekoleka malamu. Oui, mwana mboka tokende mokolo ya lobi ezalaki bongo le 30 juin. Mboka na biso Congo penza tozali ko célébrer 59e anniversaire ya indépendance. Depuis penza mboka na biso toza bongo lipanda yoko kosala bilan nini na 59e anniversaire ya indépendance. Nzoko na yo bilan ezali bongo positif to pe négatif na mboka Congo. Ouais, depuis toza indépendance oyebi makambo ebele ya mabe eleki na mboka oyo baguerre eleki bacorruption makambo ebele mboka ezongi nsima omoni otali bapays mosusu eza baanglophone neti bazimbabwe ozwi bagana nigeria bapays wana bazwa indépendance na bango mais basala quand même quelque chose baévolue mais oyo ya biso tozwaki bakonzi oyo bazalaki na souci ya peuple te souci ya mboka oyo te corruption, antivaleur, diriger beaucoup pour ça la politique, on a pas intérêt personnel na bango, va détruire le Congo. Maintenant que tout le monde est démocratie côté parce que la démocratie de la guide, moi alternance ou salami yo, vous espérez quand même que Congo est capable de décoller na partie à 59e anniversaire avec le nouveau chef de l'État Oyo Aza élu démocratiquement. Oyo Akosala qui après hier, nous na Kimia, les adaptés par beaucoup d'État. J'espère qu'avec ça, on peut espérer quelque chose qu'on a beaucoup à la niveau de développement. Oui, président, vraiment, l'objet de 30 juin, ils ont dit pendant la biso, kasi nangambo ya lamuka, ils ont dit politique, basa ki bongo, organiser ki bongo soulèvement populaire, natina pinza ya kolobela mboka ils ont dit bongo occupé, kasi pona yo, domona ki gouvernement et boya ki yango nangambo ya gouvernement, commémora ki indépendance penza na messe ezaki bongo na cathédrale kasi baila muka malgré kopekisa bango bamekaki kobima na nzela omonaki bato bazokaki mwa bablesse mpona yo penza le plan populaire ya mokolo omona ndenge nini na ndenge bandaki kobetela ntango. En tout cas nazokama mingi parce que lamuka ezalaki bato bazalaki na opposition ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui Jean-Pierre Mbemba, aujourd'hui Moïse Katumbi, aujourd'hui Martin Fayulu, Nabaoué Bakota qui peine na opposition de la Bamuzito, Batutouana, Bazalaki Kamoko. Comment ça n'a été que Bazalaki na rassemblement chef Nabango et Zalaki président Félix Tshisekedi. Moi qu'on a Bango à ce pouvoir, Bozol Ganga soulèvement populaire. Bisonde tozali koganga soulèvement populaire na mboka parce que tobando linga alternance salama tobando linga mboko e retrouver pe bantivaleur nyonso balongwa to komana mokonzi moko auti na peuple aza choisi par peuple et salami tokoganga soulèvement populaire ndeni oloba soulèvement banani basala soulèvement populaire parce que biso bato balo ko initier soulèvement populaire biso etokomi na mboka parti ya monene oyo ekoki kosala ke soulèvement esalama oyo eza implanté partout na Congo tina bavillage ya mike ya opposition eza IDPS bakombata libanda bazali kopelisa moto libanda biso oyo toza na kati ya mboka
tobandaki combat na toyebi ba stratégie soit bozo le soulèvement populaire bon moni teke va se faire ridiculiser pas banane ba Hollande parce que ba guerrier va soutenir le chef de l'état Félix Tshisekedi pour akoka kotonga mboka yango moni lobby makamone l'équipe bien Jean-Pierre Bemba na tongo tonga yebaike ba aventure Fayulu azali koyebisa ye que soulèvement eboya yaka makambo yosalama amona akomela komi na terrain amoni réalité te yango moni lobi akenda ekotala bilanga na ye na gemena. Oui, président Henri Moké, avenir ni pele kokopesa na lamuka papa na biso Jean-Pierre Bemba yaki awa mokola le 23 basali meeting na s'intéresse qui était biso nyonso baimboka nyonso bobima na nzela le 30 kasi tomoni kuna ye akene kuna ko fêter 10e anniversaire ya mort ya papa na Jean Bemba to éviter est-ce que mo boyokani ezate na ngambo pe kuna Moïse Katumbi ye pe na papa na biso Martin Fayulu ko boyokani ezate avenir yo ko pesa na muka. Donc la muka na yebiso que la muka est un instrument moko utilisé par bapaya bato balinga kamboko yo pona ko déstabiliser bayeba kike opposition bato nyonso bando punda pona intérêt ya Congo bazaki vraiment ini baye na kati na bango ko toyebi toujours ba les mêmes bato baduka ko diviser Lumumba on a Kasavubu pona oloba yo ko réclamer na kanga e bayebi si Chombe yo réclamer côté na yo ya Katanga ba positionnement moko tribaliste donc au Tali ba Kalonji ba komi ko réclamer Kassa et tu vois toujours système ya ko diviser ba Congolais toujours système ya ko diviser ba Congolais ba koma kaini pour ba réclamer droit na bango comme on a dit même période de l'indépendance mais to bungi contre régime moko sanguinaire ezaki awa batu ya mabe bazaki na mboko yo vraiment ko consolater peuple a commis monter ça na diaspora pour besoin pouvoir ba diviser bango ba ki mutu azali populaire wazana grand parti politique c'était Félix Tshisekedi. Bamona qui sondage américain ba pesa ki les lorsque élection et salami na Congo et la Bachadar on est la Kabila nani c'est Félix qui va gagner. Ba utiliser ce ko bamoko ba panza bango ba loba que non tozwa les petits dénominateurs communs à biso Fayulu to cheli boso des conséquences parce que victoire pour victoire ya Jean-Pierre Bemba victoire ya Moïse victoire na bango nyonso sikoyo eloko esalami oyo ngai mwe mona za masusi parce que biso neti bato tobundi tozali bien na ba MLC ba Jean-Pierre Bemba na poto tozali bien na bao nyonso ba Martin Fayulu aza vient na biso tolingaka ye mingi mais qu'est-ce qui fait que directement ba Panzani ekomi sikoka na bango moko azi pouvoir ekomi soulèvement populaire soulèvement bo sala mo contre qui contre bino moko parce que ere bo sala contre no eko simbate c'est comme moko eza occupé eko simbate parce que eza occupé na sens nini parce que boza déjà na chef de l'état mutuna bino aza déjà parce que c'était difficile ya kokoma na mokonzi boza siko na mutu aza na signature ya mboko aza engagé mboko ezala libanda ezala à l'intérêt du pays chef de l'état ba politicien bakoza na ba calcul na bango FCC na ba Kabila bakoza na calcul na bango pour ba se positionner pour la survie na bango c'est tout à fait normal en politique yo ko sala makambo ngape na zo sala c'est ça la politique ezali que même dans la élection, ils ont que quand nous sommes préparés, nous avons préparé la guerre politique. Le but est que FCC va se maintenir dans le pays. Mais nous devons ensemble pour avoir la stratégie pour nous barrer Bango. Ce n'est pas que le pays occupé. Volonté dans Bango. C'est normal que Kabila est là. Kabila a donné une stratégie à se protéger, à mon avis un jour kangisa yete à mon avis un jour une stratégie mais oui une stratégie zanine occupation vous avez déjà un chef de l'état on est commis bilo moko les même ceux qui Jean-Pierre Bemba ou bien Moïse ou le soulèvement populaire qui tout ça déjà un royaume divisé et simbakate. Cela veut dire aux autres pays à biso qui ensemble ce que tout ça la soulèvement contre Félix et aussi battre
même ceux qui Jean-Pierre était là-haut, ou bien que non, préparer soulèvement contre Jean-Pierre, n'a pas été aussi maté, biso to bondi, dans un plus de 15 ans, il y a Bitumbo, n'a bondi combat intense, pour notre côté, mon à l'extérieur du pays, au téléméré, mon commune, pour Batika Mboka, na biso calme, au téléméré, baoyo, bantivalère, bazala, qui a au téléméré, assassinat, au téléméré, biloko zosala na est, on a fait trop de boulot, tout ça na expérience ya nani. Et là, il faut battre pragmatique. Pozo benga soulèvement populaire. Il y a un moment qui n'a pas dit que c'est un blague. Soulèvement contre qui? Soulèvement contre Félix Tshisekedi qui dirige. Aza on a dirigé. Tous allez awa, yom kozo vivre réalité. Et dans la service union sur sécurité. Kabila lié ça à Bangote. Et dans la soda ou bazo tenir pas parce que nani souveraineté en moque simami na ba militaire et simbi na ba service de sécurité nyonso ba yebi ke mokozi na bango Félix Tshisekedi bazo lo bazo futa bazo lo au président futi bisoté tous en retard il y a 2 jours bazo lo ba Kabila ta ba yebi ke Isaïe. Donc c'est à nous il y a pour contrôler mboka na biso ko chaba structure moko ko na contrôler mboka ko le ko lo baké occupation. Quand les présidents ont voyagé, il faut assurer les pays non frontaliers, qui est même pas américain, assurer les pays non qui met côté na Katia Congo. Et comme les présidents ont voyagé, Asie ordonnance a nommé mandataire. Oh non, FCC a gagné les sous oh non, Azo violé la constitution. Mais le même Moutobozo Bengaye qui Azali président protocolaire. Mais Azo a une décision, FCC Bazo Lela. Asala boy, baoyo bobundi na ebozo lobake azali nani donc loko neza lokuta. Ngana zana na mona ka basoda, na mona ka ba policier okutu. O basala kutu période ya Kabila, ils sont là, ils savent que leur chef est Félix Tshisekedi. Oui, président, il y a un Sengo, batata episcopo l'équipe parce qu'il y a une déclaration. Natina a été basali pour préoccupé dans le Cabo et dans formation un nouveau gouvernement. Le président allemand qui est premier ministre, Kassikino Lelo gouvernement, et c'est le cas qui a formé. Kassia Bassega qui peut être le président Félix Azobongo, occupation, c'est comme si yem tazai ko dirigé bato bazai ko dirigé na sima na éviter pour na yoko ko la décision ya 5 ans. Ouais, 5 ans bazo lo ba gouvernement mais gouvernement o bazo wele la mais gouvernement ya bato bazo dénoncer bato lo ba FCC bangonde balinga diriger parti ya bato ya Kabila na ba oyo nde bazo linga ba diriger. Kasi le même gouvernement nde bazo luka et ça la maïsa la mambango. Moi je crois que tout ça na niveau ya gouvernement temutu premier ministre azangambo ya FCC ndenge parlement bango baza ebele na parlement baza na ngambo ya FCC makambu nyonso ata gouvernement salami ezala 70% ou bien 65% et ozala bango. Je ne sais pas pourquoi c'est quoi Zoé la bango parce que président jusque là zo dirigé ba oya zo pesa bango mitindo makambo zo salama 100 jours salami et tout le monde a banzé tout salama makambo zo salama sikoyo ngai na za kutu besoin na gouvernement na te pona yebi ke gouvernement on a ezai bato bazo bois que la président ba pour des bananes pour que a réussir kotonga mboko yote ngana kozala na souci ya gouvernement on a te kutu président ce qu'il faut même bango même ina neka ndengona a diriger a pesa ka mitundo a gérer parce que bato ana ponanga baza bato moko balingi corruption mingi balingi bato moko baza na souci ya mboko yote. Je ne sais pas ce qui va changer mais ponanga eza bato oyo balingi kaka mboko oyo ba se servir mbongo tu ya mboka ya l'état et qui na poche na bango. Gouvernement ezoatan batala qui va être ministre, qui ne va pas être ministre, ndé niveau basali. On a pour éviter que Moutou, président de la République, pour gouverner, pour échouer, et là, président de la République. Il y a une condition, une exigence, nous sommes le président Félix Azopesa, des autres. Mais pour moi, ils ont dérangé, et de mon côté, pour le pays, jusque-là, ils ont marché, Makamozo qui est dans bien. Est-ce que les Congolais peuvent espérer un gouvernement malade, ou ils ont été le coup à ouais, ça dépend. Ngai nazo linga soki neti na niveau ya justice.
ceux qui bavando landela lelo ba ministre ou ba na gouvernement qui bayi baté ba ça impliqué na ba détournement makambo ebele belete justice ya makasi et puis coacher la bango ba commission moko anticorruption nani tout ça ba ko banga. Donc il faut olingi la ministre na Congo ça va la ministre mais soko yibi soko sale loko justice c'est ça la mosala nango soki to baninde ngona o mona ke ebele o bazana intention ya koya ko yiba ko koma ministre po ayiba ba ko banga au monde à ce que Montalobano déjà que la ministre ezali que la serviteur et à peuple les hommes salés belé ce que vous incapable ya que ça la monsala wana était au gotika ce que vous vraiment mutu oyoke olingo ya koyiba olobake a kuna ba okamanga parce que déjà qu'on dit ma cause à la ministre c'est un sacrifice mobimba tu dois travailler pour les peuples mais ebele awa bayaka on a pour travailler on a fait petit mais bayaka on a pour yiba oui mon mbokaalité to que dependa na ndeko na biso azali compétent na miki ya poto na bike lopo za rapena Belgique ozaka na ina kubwa bokechu kasi lelo openza mwana mboka bokechu na ngamba miki ya poto kuna eloko penda za ekosala mika kwa insulter koleke insulter chef de l'état ba pasteur sinon na ndenge amnes action de grâce sama ki na stade de martyr kasi eleka ki pe mwana mboka na biso pasteur moisi bien kene ko beta bongo na mikili ya poto na Belgique na eki wana liboso ya salle kosala bon désordre komenace eselila ki abeta te kasi selon bariveur balui la police belge bameka mpe kointerpele so bacontinue na batitide wana bakodéporte na mboka kongo okoloba lipenza na comportement ya moko ya bakombata na kongo ya bokechu omoni bato ozotanga wana o bazokende kodéranger par exemple musique chrétienne tout d'abord biso twana no problème te na bandi nano wana parce que omoni combat na biso tozokunda eza combat ya bavaleur eza combat tozalaki na objectif na biso nous on luttait pour la démocratie l'état des droits le respect de la vie humaine bavaleur moko tozalaki kobundela ngo même éducation tout ça to bando lo bato pekisa ki musique d'abord on a ba insanité o ba musicien bando ko yema na kati ya musique na bango ko ya na photo ko détruire ba vie à ba famille et puis les trois ceux qui biso tozo lo ba ke gouvernement wana bato bazawana bazo bomisa ba yo qui s'appelle pasi tolingi ba bato wana te ba tricher wana nani te omona bango ba yembeli bango banzembo to petit bilo kona parce que tozaki contre antivaleur mais lelo oyo bande kwana bazo sala akoleka na média abando ko finga azo transmettre ni éducation mabe même pona bana bazana poto tozi ba plainte ebele bana bakomi na ba gros monko bazo yoka ba gros mona tata moko mokolo alekaka azo finga yoko mona ngai na na initié combat oyo na Belgique et que partout dans le monde jamais au luka vidéo moko oyo ngai na finga na tikala ko finga te même bato ya kabila na finga te mais bango eza ba insulte oh yo Lambert Mende Talazolo oh, non ça c'est quoi ça moi je pense que comme infiltration moi je disais à tous mes amis que tous ont infiltré bato moko baye na combat oyo pona ko pebisa image ya combat pona ko et puis bato wana jamais au commun biso to bando kendo sala action contre bato ya pouvoir contre ba parti où ils allaient soutenir dictature au monde à bango te bango ezaka ka pa fongole vidéo ba bandi ko finga bato 30 pona nga je pense ce sont des agents du diable parce que elozo ya na ba ici pour que cette éducation ya bana elozo ya ozo finga mokolo ozo finga autorité ozo finga même maman ozo finga ba maman ba mikonzi ozo bimisa ba gros na yo ezali biloko mabe et puis oza considéré comme antivaleur otozo combat parce que vous savez que antivaleur pe na kati ya Congo pe na opposition ba antivaleur mais aza opposant mais moyibi ba opesa kaka poste boya bandi ko yiba ba pe antivaleur donc oyo ndeko na so sala ngai na lobela ye bazo répéter qu'il faut atika okoki ko loba ba argument okopesa argument na yo sans même insulter. Tu peux dire que non, position, il y a chef de l'État, avec ici prière,
nga na sepeli nango te parce que nga naza peut-être athée ou bien ngai naza mutu ya nzambe ya bokoko nalingi te, mais aller à insulter même ba mama afinga bato nyonso, afinga Jean-Pierre Bemba, afinga ba parent Jean-Pierre Bemba, afinga président Félix, afinga ba parent. Donc c'est comme ça, moi je crois que eza on y place bana nzambe batele makapona ko bundela. La Bible dit que bana Satan za musika te pona ko infiltrer. Parce que image ngai nazo le kai commence na ngasoni boninde kona bino na finga aka tina bana mike bana mususu bazana na université mais mutu na bino na finga ka bino komba na pour les gens ko finga donc eza soni yango na lo toujours pour ça la différence bo mélange akanga na bangote ou bien ngai mouvement au kotala ba membre ya mouvement to format jamais ba ko le kapo ba finga jamais ba ko le kapo ba lo ba n'importe quoi yango moni na niveau ya combat na biso to pekisa ko finga to pekisa ba insanité parce que tozo combattre biloko na to ko kondimate ba to ba répéter en mais eloko pe mama na zo biso ke ba to bazo encourager de quoi na za ba congolais a mesana ka buzoba okomona osali vidéo moko komi titre ya bien elo moko ya éducation au monde ba olanda te. Mais quand on a un YouTube, on a un million de donc, bango ba sepela kaka biloko eza na ya buzoba. Bango ne baza encourager boke botala, o mususu kuta zo ebisanga. Na ke botala ndeko wana ozolobana na seka ba stress ya mustara na betika yo semaine mobimba. Na lukana no nani natala na seka. Ozo seka nino, ozo seka ba insulte, mais ozo seka na bona na yo zotala. Ce que le bilan moment on a comment répéter on a ba école pour la photo ou comment beta mwana on a accusé l'enfant qui a zolo baba promo ah ba on dit que bana ba congolais ba komi ko lakisa même bana ya ba pays mususu na bandi bu ba marocain algérien ba belge ba promo wana ba yoke na wapi parce que biso to tipo to ezate que nanzira ba lo balingala tout ça mais bana photo comment moi na zolo ba promo et bien wapi oh j'avais regardé YouTube tonton Boké tu avais dit ça. Maintenant, il y a comment répéter on a pas la balle. Vraiment, ils ont passé. Oui, moi, on va tout le na suka. Kasi ministère ya budget et le ministre na bango Pierre Kangudia, avec qui un peu olobela makabo etali budget andi ya président, ba du président Félix na ba mbe bona avec okende a dépensé déjà le 97,98% ya budget tandis que en 2018 président Kabila il y a dépensé bon 38%. Abi mbongo zo bimendele ba sorti pe bene nanga mono penza ngoko lobani ni kabona. Ouais mais sur ma lobby makambo vidéo ou bien mbongo zo bima pour na ba voyage à président c'est tout à fait normal. Pays oyo ezalaki kwa ya mokili mobimba et mokili mobimba er baso bongisa biso baza ko passer par où par ba pays nyonso frontalier o nyonso. Yango président a fait une initiative ya kotambola na ba pays wana nyonso ake Zambie ake Rwanda Burundi azotambola pona ko sécuriser mboka na ke ndenge bazoloba 15 millions banda ye 15 millions c'est quoi par rapport au chef de l'État par rapport au travail diplomatique à kosala pour que mbongo meme kota na mboko et tozo sécuriser frontière na biso mbongo bafuti ya bakapite ozalate bafuti ya ba richesse na biso ndenge ezobima wana ekozalate mbongo ekokota na caisse de l'État. Vie à Congolais d'abord eza na valeur même vie na yo mama eza ya 15 millions te bakokende te bakotaka ba Rwandais pour côté ya frontière ya Rwanda bakote babomi ba Congolais côté ya ba Burundi tokomoyo quand même c'est moko ekomaka côté ya Zambie babiloko wana il faut ko assurer bato wana travail moko diplomatique président Félix azo sala et ya monde ko sala ke mbongo ko ezo kimia to kotisa bambongo ebele mais era tokende ako dépenser 2 millions mais ce qui le retour Congo a cotisé par exemple 150 millions na voyage ou bien na marché moko boy même ba investisseur au bakoya donc eza toko gagner plus donc toko ta même na ba débat na mikete ya oyo mbongo. Balobi que Kabila a dépensé mon Kabila a voyagé Kabila déjà même pour nous bimamboka bando bang. Aïba qui ye parce que il sait que non il faut quitter le pouvoir.
avant mon année qui est partout mais c'est normal qu'il y ait copimate mais Kabila avait fait la source et belé à Bambo moi Kabila avait une affaire naïe partout. Oui, moi la souka vraiment les Cambo ils allaient tomber malade pour la Boka Congo armée américaine bandim penza pour soutenir les allaient bon faire baisser la chose nanga pour penza ou ouais na yambiango na esengo makasi parce que moni pays babet bayaka ba aider biso pour former armée ba pays mususu ya Afrika bakokite ba Zimbabwe ba ya tokunda ba bitumba ozomona ke Congo ezaki attaquer déstabiliser même na armée na biso tozo yeba ki banda ba brassage salama après ba accord ya San Cité gouvernement efficace ba brassage ba militaire mususu ba utali banda ba nani tout ça ozomona militaire mususu azana général mais aza homme d'affaires azo sécuriser mbokate yemoko aza impliqué na pillage ya richesse ba généraux ebele mususu bazosala na bango ba commerce ba militaire na mususu pe baza formé te baza démotivé. Il faut pays où les gens ont expérience et il y a aider Congo pour la sécuriser mboka pour battre bakofi toza na plus de 10 millions de Congolais au bakofi. Il faut armer. Donc pilier en mboka force en mboka nani souveraineté en mboka simbani na armée. So bo na armée makasite problème ko za la kaka. Yango moni ba américain ba raisonner président des États-Unis. Donc la sécurité yamboka nani priorité na est la priorité na ye. Batu bato ko fana est ya Congo tout ça. Mais est-ce que bozana pays moko bozana armée moko e ko protéger binoté ba petit pays lokola ba Rwanda ceux qui ka Rwanda côté na Congo congolais nyo sabando trembler. Ceux qui ka moi ministre moko e Burundi ba congolais autres donc tozana armée té. Moi je suis vraiment content que la coopération militaire entre les États-Unis pour pas former. De toutes les façons, Mobutu a utilisé les militaires qui sont la former dans les États-Unis, dans Israël. Donc les États-Unis déjà, n'ont pas déjà position pour aide, parce qu'un lobby aide. Donc ils ont tout que tu peux foutre la mot bambo, mais ils ont aide, aider, former les militaires pour retrouver force dans la période de Mobutu. Oui, merci Mingi. Les locaux combattants qui sont à Congo, et ça, les bons depuis le temps, on a mon siècle, c'était le lot de Natoye. Pour investir, vous devez vous faire un petit peu de la force pour éviter qu'on arrive à Ok. Na tobongi d'abord pour na mboka toza na vision pour na pays na biso omoni bato yo babundi pour na mboka il faut ba appliquer vision na bango donc on les a rôle nyos ya ba mouvement politique ba parti politique eza rôle ya ba diriger mboka so comme on a ba Martin Fayulu Bazo Bunda, tout ça, soulèvement populaire, non, parce que il faut diriger. Donc, cela n'empêche pas que nous avons non, diaspora, mais non, diaspora, Bundaki. Bundaki, Babundi, Bazana vision, le chef de l'État, le BLP, va investir dans beaucoup. Bon, même investisseur, bon, même un poste politique. Parce que na bango ba okende na ba mandataire na ba société ba kozala na bango mais o ba ye ko investir pe basali au moni même nga na za na mboko mais nazo luka moyen comment parce que na lingite même ata na zui poste na mboko na koma ko yiba non il faut na bunda na pe na investir na sala moi quelque chose na pe ça ba congolais musala nde loko toujours souhaiter na ba oyo ba ye pour na ko pe ça ba congolais musala mais rien n'empêche oui, il y a une vision pour nous travailler à niveau de l'État. Oui, tu as un message de lancer na poto de sommet Kolanda yo ma diaspora na mboka na Kinshasa to pe Lubumbashi to pe Matadi. Bon, là on a koloba ezali simple donc tout ça la déterminer. Congo et ko bonga kaka na bato bazo kambate Congo eza affaire ya mututu
toza libanda, toza plus de 10 millions de Congolais au en Amérique, en France, en Belgique, donc en Asie, Congolais abima, na évité pays moko Afrique, babima n'était pas Congolais. Bon, on a déjà vu nos qui concert les autres salamana Bercy. Bercy les autres n'ara Congolais, mon dirait plutôt à Camora. Donc tobima tellement trop, tokima passe l'élo, tozu alternance, il faut Congolais nyonso. Ou à un niveau ya libanda aya kusala quelque chose à ningi tout le monde a diaspora ya Mali diaspora ya Israël baye basali basangani pona kusala eloko moko pona bien ya pays sotoza ini sotoza force kusala makamba so ba terrain mais nyo so les osenga toza la ini cité ya diaspora pesa là ou bien ba pays mususu bazali ba pesi biso ta mususu nsele Batunyoso bazali banda baye ou bien maluku batongi basali ba maison sociale et PTP Congolais misala mais nyoso les osenga tozala bloc tozala ini po tozala vraiment on ayaki na komati na Afrique bakipaka bisote bazozenga non nga nazali ne nazali boye tozala bande kumsusa ya diaspora tozala makamuna biso tozosala ba idée na biso omoni a côté a zomona eza ya gouvernement te eza bureau na ngamoko na zui moto azolinga ko contacter waza na ba idée ako benganga na numéro na nga téléphone ko benganga na WhatsApp na ko profiter na pesa WhatsApp na 0032 465 139 446 soit na numéro de téléphone 085 81 60 405 numéro de circulation kit. Donc il faut tous à la liboke moko tous à la ini awa bande kumsu bayaka awa ban Afrique du Sud bayaka na yambi bango oya France Canada tous à qui na réunion pour na kotala qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le pays pour balbalo bate on diaspora bazoya na ordre dispersé. Tous à la vraiment ini photo ko sala makambo ya bien pour Mboko parce que Mboko est dans makambo le président depuis à lancer idée à le bique à sa contre baye indo-pakistanais mais bateau union so baye basimbi économie en Mboko na biso bazana ba magasin bazana ba supermarché partout mais ba on affaire congolais passaté je pense que diaspora ce que ça ini des forces Tokoki ou aider Mboko. Tous à la toujours par message kaka politique était soulèvement populaire. Oh le nani photo bengana. Photo bengana. Non, mais qu'est-ce que nous allons aussi apporter pour notre pays? Net la diaspora, il y a Mali, diaspora il y a Sénégal, diaspora il y a Nigeria. Bagana babam, babam nous sommes bazar ba FPN Otali d'origine dans notre diaspora na bam. Donc nous devrons faire quelque chose tous à la uni. Donc, ce Kolingi, Tokutana, bureau de Zaliawa, Motoa Bengi, Tokutani, Tosoli, Tosaliba stratégie, Makasi Konamboka Nabiso. Merci. Merci mille. Oui, merci mille, Baladi, à Congolais Télévision, comme bon, Nasuka, émission Nabiso, le mec, le président, il y a ma combattant, il y a Mboka Belgique, il y a tout le mec qui pénale sur l'actualité, il y a Mboka Congo. Merci mille, merci na waze kiko merci na caméra dit Motambela na mon vieux Roger moi depuis France le président Félix na Piso Mambote na Anton David Lolite mon bon Mambote na yo na mo santé maman et j'ai dit mafuta depuis Moscou pe Alvin Benzema de Moscou Loré Nana Bino Subiza Mazonité mon ami